Salut la famille, bonjour, bonsoir, ça dépend, il y a un où vous allez pour l'émission la biso la famille. En tout cas, bon week-end la biso nyoso, na mabota la biso partout nous sommes. Depuis c'est bien bon week-end, où tu n'as qu'à dire moko abino vraiment les jamba. Na kata chaîne sa famille Bota News télévision. En tout cas la famille, je vous dis, on est ensemble kaka ningi zalaka, balobiso kokoti pour la première fois. Na kata chaîne la biso, en tout cas n'hésitez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification, surtout pour ne pas rater ce qui est sorti vraiment émission la biso et comme rapidement. La famille, quand des bon moni, quand des l'actualité nous oblige, tous ans pour nous faire une analyse, pour y avoir comédien la biso, pourquoi pas, surtout à Belgique quand il a patron en dit abino. En tout cas, tout le monde il il s'appelle Sibso Toyaka. On a le baratin du Cameroun, l'équipe déjà, et l'équipe à jour, en tout cas, si ça s'agit après, na kopi sa makanisi nanga, na koya kopi sa makanisi nanga parce que mon tournoi so azana ndenge na ye ou asalaka analyse na ye. Alors le lot vraiment que ça la analyse na par rapport à makambo ezoleka na télévision, na réseaux sociaux, internet partout, na ba réseaux sociaux na biso. Alors le lot bon moninga vraiment bon moninga la miniature bateau na tché mi vraiment na eli vraiment Renate Ifoko. Oh, vraiment, na analyse. En tout cas, la famille restée branchée sur notre chaîne, la famille Bota News TV. Balobi, vraiment, on analyse qui toko, analyse bien. Tous en a pour nous finir, mais tous en a pour nous balikambo, tout moni. Oh, vraiment, et c'est pas ici, parce que, oui, aujourd'hui, c'est aujourd'hui vraiment que j'ai compris, comédien, hypocrite. Quand les balobaka, ya mon abeta, caramel, pinza, na comprendre que, comédien, hypocrite. Et puis, j'ai compris une chose. Guerre au so que les guerre au tozo mona les sur internet tabande ko la biso en tout cas comédien bazana sima ya guerre je vous jure la famille comédien moko bazana sima ya guerre o do ba déclencher guerre o fan ba ko accompagner mais vrai problème eza comédien bon tout nanga pourquoi na lobby bongo mais toujours ko na analyse na biso par rapport à makambo na ko yebisa bino. En tout cas sans plus tarder to kende vraiment la carte belle vite balobi vraiment lelo hein toujours banda vraiment épisode na biso balobi lelo je crois togo tala balobi film na biso ezo banda oy balobi la vie d'été gras to tu aussi ça vraiment chemin du chaos to continue la vie d'été gras la famille s'il vous plaît. Donc, to matissa ba vie, s'il vous plaît, to matissa ba vie. Parce que kabal moko ezo salama na makamba ba film o bandiko na nga ceux qui toza maele te eza pasi pour notre Poutine. Alors si vraiment to linga belle vie, to kende kotala ba film to bimana nous un peu na ba distraction. Na lo ba ngo biso to te ko sa ba analyse na biso avant d'abord toute chose, il faut non to ba na ba film ma belle vie. Oui, ba analyse ezali ekokima te. Mais to coach ba vie na kata chaîne belle vie parce que to yebi biso nyoso comment les stars na biso belle vie aza combattu comment vraiment baza na posa ba vie na ekita comment bato ça ele ba likopa alors tout ça ça devient ezo ya kaka à partir ya ba po ba bengi bango te soko tali bien lelo likopa nyonso o ezo eza pas belle vie za po ba bengi bango te. Donc, ceux qui ont tourné sur la belle vie, ba bengo te mikolo wana obalusili mandoki. Mais bisika mususu bale ko benga bango te et sala makate ko et sala mama be o balusa mandoki basala angote. Mais ceux comme ka na kaya belle vie et que mikolo na so benga batte ba tsoba balusili mandoki te kaya Renate. En tout cas, je suis vraiment étonné comment na lelo Renate pas kokota na buzoba oyo et c'est vraiment pas yango c'est nga choc yango tinenga vraiment na ya koloba. En tout cas, la famille sans pitader na otela bino na boyo kana non. Bolanda na eloko niveau va pousser nga na ko la vidéo oyo donc nazo tchela bino to landa nga la bino et puis on se retrouve après cette vidéo on tchela bino c'est parti. Ça fait mal. Vraiment. Il y a gardé comme ça dans le cas. OK. Mais à côté de vous avez pas vraiment. À comment vous respecter les à quoi les problème. À continuer quand vous avez ya pamba. Il fallait passer quand il a même la caméra fallait passer quand. Il fallait mettre les caméras. Mettre mon vie quand il est à seki na e. Na mora ba. Comment va je ne sais pas non ma papoute. Ce qui n'était des mesures à ça que fait les gars à corriger dans la télé mazate.
Ngamo mutu na eta na zo ki relève. Afani bato fani. Calme. Ya gabe simba asomba ki calme moko. Jete. Biso ba merci. Madame. Madame. Eh ba merci. Pas pichura. Ya gabi na ba te son nzambe ba ange. Voilà la famille, voilà bolandi vraiment dio na bango basalaki, bomoni bango. Oyebi na vie tango osaba makambo tout faut koyeba likambo non sala. Makambo et puis bino se de besoin na ba commander boyebi internet en ndenge kendaka. Donc il faut que tango oye okota na babuzo babodo c'est que omoni non que non cette fois-ci na d'accord ya ko déclencher guerre moko boye. Toye pona ofinga ote parce que biso ezaka temps na biso te oya ofinga to na temps wana to oya ofinga ba comédien parce qu'on ne sait jamais peut-être après beve ko benga no ye bon on ne sait pas mais juste toye juste kako loba otomoni donc les loyo se permettre na yo ya Gabi tonga lo baba buzo banaye o permettre pe yo poza la wana pour accompagner ya Gabi to mona ngo so likambo lingi ngo te peut-être attendre bozaki ensemble bongo luko télémana yo pour éviter parce que vous avez battu. Mais on dit que nos côtes et puis vous pouvez répondre aux commentaires. Aux commentaires. Tant que vous commentaire aussi que vous assimiler les campagnes, c'est que vous pouvez confirmer. En tout cas, c'est vraiment regrettable pour notre star Belvi quand il a patronat. Mais il y a un problème. Il y a juste que tout le monde a battu ma bé au bazaki pemé la Belvi. C'est bien bon. Et là vraiment qui to comme un bon n'engezo leka ngana on sait parce que nza bazo bimisa bato nyonso oh peut-être belve quand saka bazaka bien aye bato yé babango so baza banante baba pona bango vous comprenez et ça bien makambo ne n'engezo leka to comprendre ba o baza vrai na belle vie to comprendre ba o baza faux na belle vie to comprendre malimbi parce que comment ça fait-il que ceux qui ka ba ben sibiloté na film mi ko ba ben sibiloté allez boko ya na bino ko sala likopa na bino po ya Gabi lelo ceux qui akoma po ba bien c'est que la film était pas belle vie ozomona ba te belo ozomona o lelo ceux qui ba longo kaka bolo likambo ka ya film ezoboma oh belle vie alingana te ba to ba ko cracher sur bato na internet yango moni déjà lo bana bango so bozia ko cracher ngana chef de na ba film na ngate et ça non clair boyebi mais bozaka bato moko bele ti ba ya Gabi boye o luka ba problème ya Gabi na bena na za pende na poso ku to toucher na ngayo te parce que et na ndenge na to bi ka neto suka na internet on to ke malembe mais la vie faut la reconnaissant moto apese que ata mai o melaki faut la reconnaissant tant o cracher sérieux tant o lo buzo ba moko sérieux faut otala kasima c'est pas pour rien ami tout ka basala ba rétroviseur basala ngo pamba te basala ngo poto tala ka po ata chauffeur tant ozo kende basala ngo poto tala kasima otala kasima oyebaki te sima na nga danger ezali fona sala boye donc moto to oya ko cracher sur Belvi bino nyonso bozana boya ko cracher sur Belvi mo faut totala asima totala rétroviseur vous comprenez mo faut totala asima totala rétroviseur c'est pas grave le quoi Belvi kangaka ba comédie ça peut bien et ça très bien parce que les loyo muto banene ko benga bino te lelo a décidé ba ko benga bino et ça peut bien loko la Belvi mtabande ko kanga bino lelo Belvi ba fongoli po qui c'est Belvi poli bino bokomo qui n'est pas si là et ça bien et ça très bien mais roloyo si là ou kazo jouer pour na ko attirer batu pour ba ya vers Belvi ba c'est les sous likopa na bi o abande ko luka wana c'est pas grave bino bokati te bo sala Belvi o tika na mutu te lokuta boyebi Belvi te une femme sage boyebi te c'est mieux bokende c'est mieux vraiment bokende Belvi o tika na ba oyo ba kozala na ye ba o peut se décider que ba kende bokende c'est pas grave mais boyeba ngo kaka fu koyeba ko vanda na mutu apesa ko mai atonga pasi faut za reconnaissant faut pena ko za la reconnaissant ta mo bolinga ba chrétien zonga sima tala rétroviseur bité non sala ngote ba flatter bino apa ba otika bino e bono kende pe kate et là juste a luka abenda sikwa zongisa ni nene elan après yaya tozaka kawa
Tomoni maman la biso pela ake ko jouer ba bengi toza kaka tomona pe ba émission d'ailleurs tomoni de bazo ko publier tout ce que comme ko publier que maman et toi le moni place non tozi maman est-ce que vraiment c'est une importance maman et toi là continue toujours ko jouer so pe bo la maman et toi likopa a jouer so pas Jérémie to pe ba to msouté et ça dépendre quand la bino mais boye bango justice nzambe ezali. Maman na tanga zo ke kosala musale po le sabana na ye nde kaka lobaka ale bino bato mo bosé likopa moko boye pour que bo déstabiliser vie na ye akenda ko jouer bisika mute po bino tema bo coopérer bien bino nde bo coopérer bien pour détruire belle vie to yebi mais bo za mando ki na bino bola chango pa belle vie to yebi nyonso biso to tika belle vie ata mukolo mote nyonso bo ko saba manigas bo ko loba to tika belle vie ata mukolo mote mais ya Gabi continuer la vie no ozo continuer wala. Oui, c'est bien donc lobby madame, oui, belle vie madame. Peut-être zou anu vanda wana po belle vie madame yo za madame te. O yengi. O tike pe ko zo libala te. Ti OK non peut boyer. Mais no peut payer o tike ko zo libala te. Pour l'andimi peut na ba crash yo sa o zo libala nan limité. Nan limité na mobile mo ba luka pena ko ba la Gabi na ba sortie médiatique o zo sala nan dimi na te je ne crois pas. Je ne crois pas. Tellement ville on est chicken non ka bongo, yango ce n'est que normal faut ya ko cracher dans zoo wana ce que comment on peut so kanda. Kanda wana ya bazoo wana ya belle ville lelo ville comment on be kanda wana ce que comment ko peut so yango comment faut les kala émission ya ko chrétien to ebi nyonso. To ebi nyonso nyonso ya bozo ba kanda nyonso mokili bo sangisa. Bozo mabe nyonso mokili bo sangisa. Bozo ba complicité nyonso ba sala ka pona ko détruire mutu bo sangisa. Bo sangisa pena mayele bino tout. Nde bo sala ngona bo sangisa mayele bino nyonso na ba terese bino tout. Bo sangisa mayele pona détruire belle vie mais bo longa ete poza mwana nzambe. Bo ko longa ka ete mabe so beza so sala batu mabe o bino boloba kiza pe ya so mais so eza soloté. Aza wana pona bandeko na ya linga bandivie bandeko ne ba comédie ba kende liboso ya boko futa kango ata lelo te boko futa ngo même na mabota na bino na bana na bino na bakoko na boko futa yango ba bino so to sala kana mokili futa makana mokili to zete ke to ke futa na lola te kana se a mokili o to ko futa ka un jour to futa un jour loko yo so la vidéo moni muto fo wa ko chrétien ka belle ba futa ko mbombo wana zo lia na mbonga masumu wana zo lia ka wana o ba futa ko po chrétien muto o zimbongo ko seli ba dépense o seli ba posa na yo et ça problème te c'est pas grave wana na lobeli ya Gabi sko na e pas Renate il faut ko yo pena lelo yo o se permettre no vendre pena ya Gabi bo sala buzo bana bo sala donc ceux qui si je comprends bien, ceux qui veulent que rendre yo na nene botaille, le quoi nene botaille à soutenir belle vie dans ce que yo pêché mon coco, tel niveau à battu, tel niveau à réflexion. Tel niveau à réflexion. Donc si on a mon tout bébé de bozarane bien et que moutana zakana belle vie que sous bo soigne na moutana comme ennemi non tel congolais. Tout ça ba matière et biso ba congolais. Ma comme tout ça la question na sens ata mukete. Ba eno to zo ka wana pa belle vie ou tara wapi. Kapa bala. Kaka pa comment wa komi lelo kaka pa komi lelo bina pe bosala ngoti bina pe bosala ngo se forcer bwana ba chaîne mutazangi chaîne azate bwana ba chaîne bwa pe na ba fano ba linga bino bosala fort ba fano na ba koma lokola ba fana famille bota ba koma bongo pe na bo koma na ba fani pe bo mata mais to boyo ko sala ba critique ko boyo ko sala na télévision makambo yo so boyo lukana bon matin que bobe ça peut miter ma bateau ba cause après baza fan na bino baza pe ba fan na belle vie baza ba fan na bateau sous boye bango te na place bo garder ba dignité na bino je suis vraiment déçu de toi Renate na ndime na ngate ke muto kwa Renate pas kokota na buso ba o to na tele vidéo na bi o donc Renate pe muto sabelo pe pousser na popo na ya Gabi na ngana ya te po ya Gabi to yebi na so ndenge ko suka to taka film on ndenge ezokende to yebi ndenge suka mais na ye vraiment mingi pour na Renate. Et quand moi singe les kelinga la télé vraiment Renate ka manque o aye pas zo cracher si ya be azo cracher te mais azo ça ba commentaire et les kelinga et quand moi si ba yele nga la bi non c'est pas possible en tout cas faut aller ça vidéo so vidéo ko komela on ni biso to tikala jamais ko chrétien to tikala jamais ko finga po eloko na bevel ngango te mais to yaka ko loba ba makambo to zo mona sur internet yo te mtoka ko sala bon et ça ba blom so faut ko evitaka ya Gabi sko tango zotanga komba le akele ya bakoti sie wana na kati wana bangi le ya
Donc tu bino bijou la reine tia boka ki jeton na bino boyoka ki te boyoka ki na bino zende sambete ma bolinga belle vite yo boko misango bon parce que c'est bijou la reine qui a commencé bijou la reine a bois qui jeton ce que bon comme si bon pour belle vite ba ne ko seka bana kala bon bena lia ba ki na joie sur hotel vidéo wana celle karabata mayele to pe bateau baza ba net ba ko comprendre scène o eleka ki wana mais bino te mo boza ba parti pris pour ça ne bo clouer belle vie c'est vrai que normal faut bien koloba bon mais Dieu juste. Dieu est juste. Justice à nzambe kozali ko na bino. Bo mitung samate. Bo sala o nyoso bokoki ko sala pona lelo. Mais toza kaka na mokili ase. To ke de ka malembe na bakaba nyoso bo sala o lelo yo. Si la uka moni fo ndo benga bino pas détruire belle vie. Et ça problème. Te mutakanga bino pas ala. Te mo ke befa kanga bino te. Et là ça kaka mais tellement bo ka contre ye. A continuer toujours combattre. Balikopo bo osela ka yango ezo permettre que amata lisu davantage ozomona baréunion bo osela ka eba complicité bo osela ka belle vie yango ezo permettre belle vie amata lisu davantage musala ne kende su liboso bato ba continuer toujours ko linga ye lisu so boye bate donc bino bo continuer na bakabali na bino biso toza toujours focus alors famille libota to matisa ba vie s'il vous plaît to tika ba distraction au moins to ba vie belle vie zo kitaka ne place ba donne bien s'il vous plaît to matcha ba vie en tout cas la famille la tiki bino to côté la vidéo ya sima